il dit nos images, les lions de la presse, vraiment, il dit nos images, les 25 Oyo, barbecue à Mouneto, bien si Congolais, nous sommes à Paris, nous avons y compris, l'imbattable tout le monde a l'invitation, il dit nos images, parce que c'est une invitation par journaliste. Lion de la presse. Ceux qui pressent la mission comme organiser le monde, la mitakala, la suite, la mitakala, bateau, le pont est dit, nous avons sali organisation pour sanctionner. Tout ce pays, on va la fête, le 25. Le 25 depuis si 1 an. Merci mille wa Congolais su photo kutana wana. Ngana kozala déjà na idini image. Bongo yo tika ndako kutana. Ba balinga ntaba, ba balinga viva, tukutana mukolo wana. Le battable tu rambo. Check, c'est pas pareil. Ali parler le 25 mai. Le si ba tubaya les lions de la presse, les lions de la presse, les lions de la presse. Plutôt kutana les lions donc surtout le 25 mai. Les lions de la presse artistes, on nous a dit qu'il y a la comédien, il y a la Ningoya, il y a soutenir Banamai. Et voilà, on a dit qu'il y a tout le Seigneur à part voyage. Bandego Nanga, car il est au soula. Lion de la presse. Lion de la presse. Donc, si on monte des affaires, il faut nous dire que Lion de la presse. Donc, un an à Bango, nous avons comme ça un an à Bango. En tout cas, les couteaux ont un plaisir. Il y a pour soutenir quand même. Et nous voyons que Lion de la presse va s'engager pour nous soutenir ça, pour nous fêter une année à Bango. Il y a aucun cas des affaires expliquées. Nous, dès que nous avons dit, nous avons dit, Ganga na yo, Boudé na yo. Il va vous faut tout soutenir les lions de la presse. La Paris va bien voir les alates et Zaya Koyinda. Vraiment, on a mis diamant autrement dit la patona. Nous avons bien la pignon son. Balobé Zali, réunion moko ya monene, les lions de la presse. Aussi, il y a Maloba ya média. Vraiment, tout le monde a le 25 mai. Abi mutu azangate eza vraiment réunion ya ba journaliste nyonso oyebi kosimbaka micro yakana na présence ya bien na biso edino image babi mutu azangate edi bola jese mwamba caramel balobi nyonso oyo tout vraiment ya média tobengi donc oza le bienvenu ezala barbecue moko ya monene oza kolia oza kopela l'élection César Ladi babi babiaka nyonso oya boste champion de la presse les lions de la presse ezopona nango te awa balobi polémique ezali awa vraiment sans polémique awa toza awa mpona kosalela bino kaka mosala boya bongo kosoutenir biso na un an na biso ya les lions de la presse tozobenga bino nyonso na bino bato kotalaka biso na bandako esekeli boya eza barbecue ya monene oza kolia oza komela na kimia omo boya bosoutenir un an ya les lions de la presse pour soutenir biso tosengi na bino boya ebele boya kosoutenir biso ba lions de la presse tozana ebele toza barbecue na biso eza le 25 mai tozalana tokozela bino bato tout oyo bolingaka biso boya accompagner biso na fete na biso toza une année toza ensemble. En tout cas merci posez bino indication zwaki ya lion de la presse. En tout cas nanu de wana bazali na moni jisi mona ali oyo garantika messager de bolonner mon message zani papa bezali ete merci na l'association na bino oyo bobina proclamer yango le 25 bat bazala ezali lisanga ya ba journaliste bazana ba Congo oyo bazala besoin ya Congo à marche ezala déjà à marche oyo bakoyeba na kodike ba village la malamu balobaka malamu pour la souci mboka na bango tokozala wana ba babeki na bino pour la soutenir bino ba oyo pe bazana bandako bayibi bino te bayeba sango oyo intermédiaire na biso baya ebele bakomona bino de la presse et d'une image le 25 août dans un grand événement à Paris ezaka moko lieu de la presse basangani mpona nini mpo balembi bajournaliste kotikalaka mutakalaka kozalaka kolakisaka biso banzoto na bango partout yango basangani basala structure po ezala propre basali rendez-vous na bango bazofete un an na bango rendez-vous ezaka moko le 25 oyo lieu de la presse na kozala wana mpona tala ndenge ezoleka merci biso yeyo tokozala kuna le 25 les 25 de bajournaliste nyonso tokozangana tokozala kuna les lions de la presse nde makambo tala kaka o babika oyo ya sika biloko ya sika anende badi quoi à suivre barbecue sans faute l'année ya les lions de la presse ça va yinde balobi ba les lions avec ye moko président na biso Bogarvie et dino image ba pendant ça wa Congo boya ebele ba invité surprise ba kozala quoi da pas zali donc quoi da to retenir tina une année na biso ba bi le 25 mai le 25 mai paraît que bouger ba journaliste à solo quoi hein parce que ça information to sala ga musala ba bi fait quoi da kozala ba surprise kozala ebele ba bi
ngada ikote pe babi taba to lia kuna taba ikote ngulu ikote quoi babi venez boya ko sepa na ba lion de la presse babi to bakanga Paris ba journaliste bakanga Paris adi le donner célèbre bon comédien natanga isunan babi kaya man Paris c'est zuka daga rap sa gaya garçon pio natanga isunan ba journaliste bakanga Paris ba les lions nyonso boya kade balobaka trésor ngano baya to zela bango donc ça va yinde avec ngamo Paula Lopez na samoa kabase babi boaka ba tout ya média boyebi nga Zambia kanabino donc wana kutumbuka kocha tout le monde est d'accord donc le 25 mai donc nga na lion de la presse na préciser na indépendant mais le lion de la presse makamba osala on a aussi parce que c'est bandit donc ils ont panzana les lions de la presse donc avec Edino Image na petit nanga diamant noir donc elengi pour les 25 au moninga na zawa na royala na sengi na bino boya wana donc parce que tout le monde est d'accord donc vraiment tout ça donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne, genre c'est global et PM Express, il y a Yemeye, Patrick Malouaven, idéologie Zamoko. Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence minée n'était et kokende.